toza na 5 kuluna. Dans ba kuluna pe baza na 4 wana. Bazaki ba kuluna me basi ba bongoli mitema. Bazaki ba kuluna. Mais ba komi de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Parce que to kende ki na bango na lisolo, na malembe. Et aujourd'hui, ils ne sont plus des kuluna. Ils s'appellent les anciens kuluna. Et ils sont là pour enseigner aussi à leurs amis qui sont des kuluna. Hein? Ils sont là. Et moi, comme je les avais déjà encadré malembe lokola na komi na bango 5 oyo basi ba bongoli mitema ba komi ko sala na ngai la farine de maïs. Je crois que comme j'ai déjà 5 avec les 5 là mukolo na ngolo na ye ni santé madame et asali ke tokutana na mukolo ya lelo, tout va bien par la grâce de Dieu. Ok. Madame. Bote maman. Bonne Josiane. Ozo mona nde tozo kende. Bote madame. Kende déjà na maponami. Avant to comme vraiment na maponami. Le bel biso na nous voyage à chef de l'État ndenge le kana ki mona ki voyage wana ndenge nini. Le président de la République ndenge kenda ki puis na retourner. Chef de l'État azako sala des innovations azomata sa Congo. Tozo tombo la Congo, chef de l'État akende ki malamu. Zongi pe na kimia, nkolo pe accompagner ye, apesi sagesse na intelligence, Saint-Esprit pe na kati na ye. Mabanga na za musali na nzambe. Je ne peux que parler de la grâce de l'Éternel. Vraiment. C'est que nous voyons comme la Bible nous dit, oyo tozo mona esalemi na matière oyo miso eza komona te. Yango ana nkolo aza na ye, aza ko accompagner ka ye tous les jours et ça nous fait la joie. Madame Josiane, il est tant que moi na mboka, tebi que za na kati ya République démocratique du Congo, ndengo zo mone na makambo o président Félix azo sala na République démocratique du Congo pendant mandat na omoni ki atambosi République bien. Mama, yo za mwana peut-être muke, mais ngai nazaki na tango na Mobutu na vivre musée, na vivre pe le président sortant. Pe na vivre notre président Félix Tshisekedi. Est-ce que na zongiseli yo question yo so mona nzela ya oyezobi matina na rond-point Ngaba depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui ba moni mwinda kaka na arrivé à Félix Tshisekedi ba moni makadam. Monsieur, tu peux me dire l'avenue qui mène jusqu'à vers Kimwenza. Et même pas seulement Kimwenza. Il y a la grande avenue qui passe, qui traverse Kasavubu jusqu'à na Mongafula. Est-ce que aussi à Mona Yango? Mais pourquoi Tolobate? Est-ce que yo yoka ke maman amizueli dzemiye moko na ndenge na ye? Mais kende kobota ya ufele yo so yo kalikambo wana bongo ndenge ni to sepelate ndenge ni maternité ya ufele ngana za infirmière sikoyo balobi maternité ya ufele pona nini ne pas glorifier le Seigneur pour l'enfant du pays que le Seigneur nous a donné. En tout cas, ngana za nesengo mingi, je vois nazomona gratuité de l'enseignement, nazomona maternité ya ofele, nazomona makambebele, nazomona banzela oyo nanu moto atikala kolekate na mutu kaezo salema. Ah, pourquoi ne pas glorifier le Seigneur pour cet enfant qu'il nous a donné? Si tozo kene na maponami, ils a déjà na décembre. Est-ce que nengo zo monela na bato bacheli président Félix Libaya a reçu son deuxième mandat? Maman, ce qui m'a accordé ça a été c'est kaza motema mabe. Ah oui, ce qui m'a appelé deuxième mandat c'est kaza motema mabe. Po azali ye moko kaza motema polele. Tozo mona makambo ndenge za kotambola. Pourquoi ne pas donner encore le deuxième mandat? Parce que imboka ebele bazolo bake président Félix na élection oyo akolekate parce que alobaki ya kokomisa RDC allemand d'Afrique. Mais jusqu'à présent na commission ngote deuxième mandat pesate. OK. Maman, yo linga komisa Allemagne d'Afrique na miracle.
à ça la caca fina quelque part pion et comme Allemagne de l'Afrique. C'est tout ce que nous sommes en train de faire là. La route commence. L'Allemagne a commencé par la route, a commencé par quelque part. Nous aussi, nous sommes en train d'évoluer. L'Allemagne de l'Afrique, c'est en train de se faire. Yo mo comme nous a témoin, obimaka na butupe, omoni na bamwinda, omoni un peu la journée comment ça se présente. C'est en train de changer. Les choses vont petit à petit et nous allons retrouver notre Allemagne. Si vous voulez l'Allemagne, mais moi je dis seulement Congo. Congo et Kozalaka Congo, mais Kozala Kitoko Koleka. Vraiment, avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, oui. Oui, Madame Josiane, par rapport à ma ponami. Est-ce que vous posez parmi les candidats députés année? Maman Nazali parmi. Et c'est vous-même, bino, ba maman bolobi, ba maman ya moamba, ba papa ya moamba, ba jeune ya moamba. Bino nyonso, nga na vanda ki na ngai. C'est vrai que j'avais l'idée. Mais bino bolobi, maman na idée, wana va. Maman tellement. Oui, comme notre association le dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. Ba maman balobi maman, ba papa pe balobi, ba na bilenge basi comme mibali balobi. Maman balobi cette affaire te concerne. Bongo ndenge nini yo vandi. Lève-toi car cette affaire te concerne. Okay. C'est pour cela que je suis Nazali parmi ba candidat député. Nakata Moamba. Ah oui. Bon, maman Josiane, nakata Moamba wana toyebi ke ba adversaire makasi bazali obangite mondimika hotel ba nakata Moamba. Pas ni toketa mo provincial. Maman, adversaire c'est quoi? Ou c'est qui? Nous sommes en train de lutter nous tous. Hein? La vie est un combat. Ngana kobanga moninga te. Yo moto tindinga ozali. Ye bino nyonso bato botindinga yi bozali. Siko na kobanga nini? Je ne crains rien. Je ne promène pas de regards inquiets. Je ne regarde pas la personne, mon adversaire. Non. Adversaire c'est qui? Adversaire, il a fait sa vie et moi je fais aussi ce que le Seigneur m'oriente de faire. Et ce que vous me dites de faire, je le fais parce que vous m'avez appelé. Je ne crains rien. Il n'y a même pas d'adversaire. Moi j'ai été déjà élu. Naza déjà élu. Bon, ma fille, je te dis que les élections, ce n'est pas aujourd'hui. Les élections, nous, on avait commencé déjà à préparer depuis que vous nous aviez mandaté. Depuis que le peuple m'a dit, maman, tellement. Plus de 5 ans, je me prépare. Ce n'est pas maintenant que je vais me préparer pour les élections. Non. Nous sommes déjà préparés depuis longtemps. Depuis longtemps. Ah oui. Maman, vous avez un UDPS ou bien vous avez un parti moussous? Quand on a mingi ba chef de l'État, donc ça veut dire que vous avez un UDPS? Non. Je suis de l'UDPS, oui. Mais c'est tout le monde qui parle du président de la République. En voyant des changements qui s'opèrent dans Congo Mboka na biso. Tout le monde parle du bon du président de la République. Ceux qui ont boni et c'est que courant et zalaki comme on en a été. Courant et bandit comme on en a. Batobazolo ba fachi béton. Et si ka oyo nzele zakite. Batobazolo ba fachi béton. Et ce n'est pas seulement l'UDPS qui parle de fachi béton. Tout le monde parle. Attention ko tourner na no mwana muke. Ah comment à lobby béton fachi béton. Hein? Parce que azaki koli ana no potopoto te. Depuis le matin, nazaki koliate. Mais mikolo yo maman komi kozwa moi potopoto azole isaye. So ki ale libomo plan lobi béton, si quoi. Madame Josiane, candidate députée à Moamba, numéro 762. Oui. Madame Josiane, avant la population a membre de l'association pour ça qui aux la parmi les candidats députés. Ah oui. Avant aux la parmi les candidats députés, aux ala qui osala nini, aux ala qui nani et le connaît maintenant ça pour balancer tindika, baza vraiment la besoin bayeba aux ala qui nani au banda ko sala nini pour tinda oti comme candidat député. Nazala qui nani te nazanani. Il faut le dire parce que je le suis. Jusqu'à présent, et je continue à l'être. Je suis servante de Dieu parce que je commence par là. C'est celui-là qui nous donne la vie, qui nous donne la force. Et moi, je suis servante de Dieu.
à la parole de vie, extension de la borne sur 11e rue et 10e rue, je vais dire. Oui, nous sommes là. Moi, je suis servante de Dieu. Moi, je suis femme vertueuse commercialement. Je suis femme d'affaires. J'ai fait mes activités et dans la politique où mon ONG, mon association, mon ASBEL s'appelle Lève-toi car cette affaire te concerne. C'est de là que je suis venue expliciter. Comment madame, soit tu l'as dit madame Molobi qui est aux femme d'affaires, commerçante. Commerce, quel genre de commerce au ça là va vraiment réellement? Ah, tu veux que je puisse détailler? Merci beaucoup, un peu. Okay. Je crois que vous voyez la farine, la femme vertueuse. La semoule, le maïs, c'est de la femme vertueuse. Olia kango, farine de maïs. Oyo salakayo ngebu ngebu. Olia ka farine. Je fais aussi le jus de la femme vertueuse. Et ça, tangawisi, anana, le fruit du Congo, moi je transforme. Nasala kayango, transformation. Et je crois que ce n'était pas le jour de faire la publicité, sinon je vous aurais amené. Je fais le jus. J'ai une petite usine où je fabrique le jus de tangawis, de mangue, d'ananas. Et je crois que c'est très bon. Okay. Vraiment. En tant que femme d'affaires, les lots Sokobimi, candidat député, est-ce que au quotidien va faire ou bien qu'on continue kaka? Non. Candidat député ou député ne peut pas laisser les affaires. Mais je dois progresser avec les affaires. C'est aussi pour qu'on salisse ça. Moi, j'ai au moins 30 personnes qui travaillent avec moi. On m'a dit que ce qui activité je peux encore engager les jeunes gens qui sont dans le chômage. Ils peuvent venir travailler dans notre entreprise. Je ne suis pas député pour aller seulement qu'on vende dans le parlement, qu'on vende peut-être. Non, moi je suis une femme active. Je suis active, même si je suis députée aujourd'hui, c'est pour construire des grandes usines de fabrication peut-être de maïs. C'est ça ta vision, donc oui. Comme député, ça activité mounene. Nako extendre yango, nako étendre yango, et l'activité mounene, on a lutté na chômage, oyo bana ba silisi classe, ils ne travaillent pas, ils sont dans les cabines, non. Moi je vais engager, d'ailleurs, des jeunes filles qui sont avec nous. Prochainement, nous allons les amener. Je suis en train de former des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont avec moi, qui travaillent avec moi et même qui sont dans Lève-toi, cette affaire te concerne. Nous faisons aussi des activités avec des jeunes filles et des jeunes garçons. Oui. Maman Josiane, si je peux dire ça, Mengi Balobarake, Sokina nous en a posté en athée, Bolobarake n'a pas la bonne raison. Est-ce que réellement, ce qui le losa candidat est retenu, au salama mouvement le bakio sur la population, au salama vraiment? Maman, si je vous dis que c'est vous qui m'envoyez, c'est avec objectif. C'est avec objectif parce que bon, moi on a d'abord on gagne ça là pendant que je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Je vous dis que j'ai au moins 30 personnes qui travaillent avec moi. Na kama activité nangai ya femme vertueuse. J'ai au moins 30 personnes qui travaillent avec moi sans tenir compte ya ba journalier. Bongo tango na kozala na komi na mbongo peut-être on me paye mon salaire. Je vais investir pour faire une grande société. Na lobby maman, na lobby ke bino de boza kotinda ngai. Po bozo mona oyo nga na sala katango na zalina nu
na effort nanga personnel. Okay. Bongo soki effort pe ekomi ka moi ebele c'est que nako multiplier yango. OK. Madame, est-ce que kokolo bela biso mwanda pona ONG na yo lève-toi car cette affaire te concerne. Okokolo bela biso mwa mukie po to moni ozobeta sete nango mingi. Oui. Betela biso mwa lisolo nango mukie. Ezalaki association salaki yango na nini ekomi na mbula boni eloko nini eza na kati ya association na po biso nyonso toyebango. OK. Association na biso ezali telema po likambo oyo eza kotala yo. Yo oza kotuna nga mama likambo nini oyo eza kotala ngai. Likambo yango etalinga ndenge nini. Likambo oyo eza kotala yo eza la pauvreté. La pauvreté biso na lève-toi cette affaire te concerne. To lingite mwana jeune fille abandaka kolala pongite. Tozali na ba jeune fille toza ko former. Tozali na ba mama démunie toza ko former, toza ko soutenir mike par rapport na moyen oyo toza nango. Tozali na ba orphelin oyo nous sommes en train de visiter na ba site na biso oyo to visitaka. Okay. Lève-toi cette affaire te concerne ezali esika ya kolalela te. Esika moto nyonso il faut azala active. Oui, eza esika soki yo za na libakuma kwa muke tu n'arrives pas à te relever. Biso toye na kama soutien muke. Je peux donner par exemple soki ozala kana capital na yo ezaka ka ya lipa ya mapa soki oteki ka mapa à la minute yango nde eza ya kolia nde eza ya kosala non biso tokoya ko soutenir yo muke po ezala oteki mapa na yo le soir tu peux avoir encore une petite somme pour aller faire encore aller commander les pains. Batolo baka commande ya mapa nete ba mama oyo ya biso bateka ka mapa. Et puis tozali pe na ba mama mosusu baza ko sala mike bazo vérifier soki musala mama azoteka mapa wana est-ce que alia kaka nyonso ou bien a bomba ka un peu to sala ka un peu comme moi ristourne un peu on appelle ba mama ba benga ka ngo carnet comme likelemba. Chaque fois soki OK oteki tu nous amènes 2000, tu nous amènes 2000, tu nous amènes 2000 et à la fin du mois totali 2000 na yo et sali 60 000. Allez, tozongi selio 58 000. To bombeli yo 2000 francs. To tiki yo okende koko bana koteka mapa. Et à la fin de l'année 2000 na yo 2000 fera quelque chose. Et mukolo ya Noël na bonne année. Aujourd'hui na kasi ya 2000 wana, tu peux acheter aussi un petit sucre pour les enfants au lieu que maman boya kota langai. Non. Toutes les femmes, lève-toi, cette affaire te concerne, sont actives. Vraiment. Voilà, balanza biso ya tindika bomoni ndenge mama lobi abetina lisolo ya lève-toi car cette affaire te concerne. Donc eza vraiment affaire oyo concerner biso nyonso ce que moni kozana eloko salate. Mama akopesa numéro na yo nyonso ça besoin ko s'adhérer na kati ya association wana okobenga pona okota. Mama Josiane tebi que à part cause à la candidate députée, oza mama moboti oza pe na bana. Oui. Tout le ben lisolo etali affaire ya kuluna. Tozo mona ba jeune garçon mike ba komi ko na balabala na ba machette ko kata même ba parata monio mama boya ko banga teke mama moboti mama na ngai azo kata machette ko boto la basaki. Mesure nini ko yebisa na gouvernement pona bana oyo ya kuluna. OK. Bato ba wele la kaka mbango ya kotuna na no gouvernement. Mais nous qui sommes à la base, hein? Nous sommes des mamans, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est nous qui allons d'abord commencer à éduquer. Avant le gouvernement aya ko intervenir likambo ekozala déjà ici salemi. Mais soki biso ndenge tozali na ba quartier na biso. Yo oyebi ke bana oyo bazali na coin wana baza bana ya kuluna to baza. Et puis mota koma kuluna mbala moko te hein. Avant koma kuluna ko banda koyoka ba éducation ba masolo ya baninga. Mais soki
kuluna yo moko o prendre conscience o lobite ngai na kozala kaka kosalela baninga mabete po tomona ki mukolo mususu pe ba ebele ba yoki pasi pona ba kangaki bango ba tie bango mais le cœur reste le cœur. Hein? Soki lelo ngai mama na kati ya ndako nanga na bandi kote ya bana na bandi yo pe ya bandi kote ya baninga na yo pe collègue na ye ya quartier o bandi kote ya ke totika makambo wana je crois Congo nous appartient. Congo est à moto côté. Même bakulu na wana baza ba congolais. Mais ceux qui se prennent ils se disent aujourd'hui de cesser de le faire bakotika. Bakotika parce que la volonté est unique. Hein? Ceux qui ont décidé de kotika ou kotika yango. Yango ana eza na pona ngai je sensibilise d'abord la population. Je sensibilise d'abord ba maman otozanini na bango. Je sensibilise les jeunes filles, les jeunes gens qui sont avec nous avant que nous koma na ba gouvernement. Gouvernement mama ya kota le la biso. Mais mama ya kota le la biso nanu. Biso to banda nanu na ba parents. To banda nanu na kimia na kote ya bana na biso na kosolola na bana na biso papa kosala boyete yaya kosala boyete oyebi bakulu na wa kabango yaya bondi boy yo ndego za kitoko boy ndenge nini obandi osimbilisha tu oposa la mama na yo nini tika makambo eza boye yaya tika makambo toza na lève toi cette affaire te concerne toza na 5 kuluna dans bakuluna pe baza na kati wana bazaki bakuluna me basi babongoli mitema bazaki bakuluna mais bakomi des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Parce que to kende ki na bango na lisolo, na malembe. Et aujourd'hui, ils ne sont plus des kuluna. Ils s'appellent les anciens kuluna. Et ils sont là pour enseigner aussi à leurs amis qui sont des kuluna. Hein? Ils sont là. Et moi, comme je les avais déjà encadré malembe lokola na komi na bango 5 oyo basi ba bongoli mitema ba komi ko sala na ngai la farine de maïs. Je crois que comme j'ai déjà 5 avec les 5 là ils peuvent aussi entrer bazuil sous 5 et au fur et à mesure nous allons atteindre les autres jusqu'à ce que Ebelepe, Bakoti Kape Kuluna, ils sont devenus des nouvelles créatures. Voilà, conseil à maman Mesengabo Josiane, candidate députée, ya Moamba. Maman Josiane, merci pour la réponse à l'invitation à Bisso. To komi na suka vraiment émission na biso to yoki ndengo lobi moi message na ya suka pona mokolo lelo pona balanzi na biso ya tindika moi conseil mukeli susu pona balanzi na biso. Bon, merci beaucoup pour ce temps. Tango bino bobengi ngai na moni kaka ke vous m'encouragez encore et puis nazana bino elongo. OK. Ngai je ne cesserai jamais d'éduquer parce que je suis une mère. Une mère, c'est celle qui éduque. Une mère donne la vie. Alors, nakotika ko éduquer les jeunes gens comme les jeunes filles. Je n'abandonnerai jamais les enfants comme Jésus a dit. Bao bayake pa nanga nakotika bangote. Tokotambola elongo. Ngai naza maman Josiane.
Misenga Bokabambi, nazali na numéro nangai ezali 762. Soki okolinga ko vote ngai okosala malamu. Okosala malamu po yonde olobaki mama, lève-toi car cette affaire te concerne. Et moi aussi j'avais dit, pour l'amour de Sion, pour les jeunes gens de cette génération, pour Congo mon pays, je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que le salut paraisse. C'est pour cela que je me présente pour aller vous défendre, pour défendre votre cause. Bino boye binga malamu. Et na pesi bino mbote belé. Et puis na kobenga bino massivement dans nos réunions qui se font toujours. Ne croyez pas qu'on a cessé de faire des réunions. Boye biba site wo tokuta naka. So qui peut bobengi nga ili susu nakoya. OK. Mais maman Josiane fallait pesa bon numéro pour ceux qui ont besoin que ça dure na ASBL na yo akoko benga na numéro ni. Ezali 0 090 93 93 555. Et ça difficulté. 090 93 93 555. Et ça eloko ya kobunga te. Et kanga makate ezali ouvert toute la journée. Sauf quand même, vous n'allez pas nous réveiller la nuit pour moto ya permanent azalité. Mais sinon vous nous appelez à tout moment. Nous sommes là. Voilà, merci.